Bonjour père, bonsoir bande konanga lisolo Congo, tokoloba bosolo, bosolo et kosi kola biso. Bos abonné na chaîne na biso YouTube lisolo ya Congo. Bo partager tokoloba bosolo, pe bosolo et kosi kola bino. Na émission lelo kaka na émission lelo tokoloba bosolo, bosolo yango ezali nini kaka na émission lelo. Tokoyeba eske kokende koluka na bamboka mosusu c'est une bénédiction ou c'est une malédiction pour les autres. Tokobeta ngaka na lisolo ya Congo et tokopesa ba solution nango kaka na kati ya lisolo ya Congo. Bo s'abonner, bo like, tokoloba bosolo bosolo et kosikola biso. Na ekolakisa bandeko mosusu okomona ndeko wana akepe na mboka bapaya, nzambe asali ye grâce ake na mboka bapaya, alobi nake koluka, akepe aza koluka lukaka, moko esimbi moko esimbi te, moko esimbi te. Me nakoyebisa bandeko na nga boye, tango ye na mboka bapaya koluka eza mabete eza malamu, mais il faut pe kozonga sima komituna me ndenge nini makambo nange esimbaka te, ndenge nini soko nake liboso na suke fo nazonga sima. Na kati wana omoni bonzambe ekoti ndeko koyeba baboti na yo batambolaka ndenge nini, ata soko oluki koyeba te. Il faut kozonga na kati ya bonzambe, kotia mabolongo na se, kobondela nzambe na yo neti yanga azali Yesu Masiya, kobondela ye, ngana kobondela ye na fukami na bondeli. Pona balobi malédiction ti na 4e génération, baboti na yo basinya part na diable. Yo kanisi Satana kotika ye, Satana za international, akotaka na mboka bato asengaka visa te. Bandeko nanga mingi baza na mboka bapaya komona makambo esimbaka te, aza kotuna mama te, koko te, mais koko no asalaki eloko moko elongo banaka te. Ti na 4e génération boza na bilaka ya meli mabe. Donc na kati wana il faut vraiment koluka kokota mabondeli, kosenga mawa na nkolo ekitela yo, enfin ki continue kipoto na yo, parce que soko poto esimbeli yo esimbi. E bato mosusu okomona uta na mboka na biso azalaki na singa loketo, azalaki na kati ya bafetiche na ye, metango amoni poto ye alobi oyo chance nakende poto, bando ya poto eloko te simbaka. Omitunaka me nasala mokili nini, komituna te osala mokili nini. Satana za international, tango ye awa eloko liboso obongi osala, tango omoni makambo za kosimba te, koluka basali na nzambe, koluka bango oyo eza lisolo ya Kongo na koba bosolo, koluka bango babondela mpona ntina na yo, kose repentir oyamba Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi osali na kati ya solo wana nde okobongisa poto na yo. Poto ezalaka elengi mpona bato mosusu ozo kotia mosapi, ye banda ye simba yange esimbaka te pasike otambolaka mabe te. Ndeko naloba bosolo esikola bino, toloba bosolo. Malédiction za kouta wapi pona bandeko mosusu bake koluka na mboka bapaya, eza bango moko basala ba malédiction na bango a partir ya Congo, a partir ya bizaleli, a partir ya etamboli. Eloko esengeli esengeli to se repentir. Nokomona ndeko mosusu mwasi aye awa aye na mboka poto, yalobia nakomi na mboka mikili ebongisaka moto, me yo obanda kosala esimbaka te.
ata na ndako ya libala na yo komona eloko te eza kosimba moza na poto. Eloko esengeli koluka elongi na nkolo na koloba bosolo ekosikola bino. Ozalaka na mwasi ngaloketo yango mpe eza kisi. Na bandaki kotiela mibali na nga likasa yango mpe eza kisi. Na bandaki kotia likasa na sa lolemo yango mpe eza kisi. Me ntango ye na poto ifo kobongola motema mpona makambo na etambola na limemia. Na koloba bosolo ekosikola biso. Bandeko na biso baza na mboka bapaya bayeba nanu koluka nzambe. Soko moni eloko eza kosimba te luka nanu nzambe. Likambo mosusu eza destin te, makambo mosusu eza balien mosusu esengeli tokata yango mpona poto na biso ya lobi ezala bien, mpona poto na biso ya lobi bana na biso baza na avenir ya bien. Parce que balédiction eza pasi yo kokanisa kaka bon nga lelo naza bien, mais bongo mwana oyo kotika na poto tina 4e génération na bango bakobanda kaka kovivre sur la malédiction. Tango moni eloko etamboli te esengeli koluka nzambe na yo. Nayebi te soki ozalaka na nzambe nini, me yanga azalaka Yesu Masiya. Yende liboko na samakila na yende makambo eza kotambola. Esengeli koluka Yesu Masiya. Parce que na lisolo ya Kongo tolobelaka nyonso eloko tolukaka na lisolo ya Kongo eza bato nyonso nzambe apesi pe opportunité ya kozwa ya kokangisa bakangisa na kati ya bato ebele tuluku na mboka. Boyebi mboka na biso Kongo mwandambo oyo nzambe apamboli babima mpona basunga bato mosusu. Ifo tosala eloko wana tokoti mabondeli mpona mpe tosunga bato mosusu te. Ifo toyebisa bango bosolo eza te na leki na fingi na choli te koyebisa bango. Soko makambo etamboli te totala pe place touta. Ozalaki mobulo osali kindumba me bato bimaka na bango yebi te. Nemsuzaka sous la malédiction to ye poto okovivre sous la malédiction. Eloko makasi eza koluka Yesu. Okoluka ngo epa banani epa basali na nzambe oyo babengami. Bamosusu bakendaki epa basali na nzambe mabe batia bango maboko. Batangaki bakombo na bango na koloba te. Omona obenge père spirituel. Mais ntango atiaki loboko apesaki okaka eloko aza nango. Soko bobengi biso na lisolo ya Kongo tokoloba bakombo ya basali na nzambe oyo babangaka nzambe na poto pe na mboka ya Kongo. Wana eza mosala na bango tokoloba bosolo ekosikola bino. Mama moko asukolaka nga na Kongo. Mama moko asalaka nga boye na Kongo. Eza fétichisme. Bandeko na ngai ya Kisangani ya Buta boyebi ndenge makambo etambolaka. Na koyebisa bino likasa moko na nsima esengeli obongola motema otubela. Yango nde na koyebisa bino na kati ya lisolo ya Kongo na mokolo na lelo. Malédiction na biso na poto mingi euti wapi? Euti kaka bisika biso touteli. Toyeba ndenge totambusaka bomoi na biso place tozalaka. Malédiction ekipaka agité. Malédiction ekipaka agité za ndenge moko na bénédiction. Na koloba bosolo ekosikola biso. Obandaki kotosa baboti te. Koloba maloba mabe balobelo c'est une malédiction. Yo koluka lisusu nini? Esengeli obongola motema. Esengeli obongola motema. Esengeli o se repentir pa basali na nzambe ya solo. Bazalaka. Bosabone na lisolo ya Kongo tokoloba bosolo ekosikola biso. Esengo na biso na kati ya lisolo ya Kongo eza moto nyonso a se retrouver
bisika binso bazali ba oyo nzambe a pamboli bango ne fiske koya na mboka ya mikili koluka. Tokoloba 5 secrets ya kolongola malédiction na kati ya bonzambe. Tokolobela ngo kana lisolo ya Congo. Mais pona lelo toyeba malédiction na biso euti wapi. Na uti kolimbola ndambu ndambu. Pona bandeko nanga bayeba. Soko na poto monaka clair te koluka ndoki te. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tango mosusu yo moko ndoki na yo moko esengeli obongola motema oyamba Yesu lokwa mokonzi pe mubikisi. Parce que bosolo ezali nini? Bosolo ezali baparent na biso, bakoko na biso, biso moko. Tango mosusu totambolaki na kati ya fétichisme sans pour autant koyeba ke ozalaka féticheur. Na bandeko basi kosukola bango, na bandeko mibali misusu kokata bakamo, na bandeko mibali okomona kaka yo motema na yo etinda ko kaka na mabe. Okomona yo soko sali likambo to sali bien na suka balobaka ko sali mabe. Na kote ya bandeko te naza koloba susa malédiction mingi ya bana poto bamituna kasoko uti wapi. Na uti kolimbola ngo. Esengeli na biso tobongola motema toyamba réellement Yesu lokwa mokonzi pe mobikise. Na moma wana na koloba bosolo lisusu. Et tokeba notez bien. Tokeba na basi misusu ya internet, ça fait partie pe ya malédiction na yo. Yo lingi moto yebi ete. Parce que moni na Facebook olingi ye. Mais malédiction no pe ko utawana uzo kosala makambo esimbaka te. Oyebi pa na bango te, mais luko tuna. Yo lingi Facebook luko tuna vanda ka wapi? Oza kote nini? Otini moi des personnes batalela yo ye. Parce que makambo bokosala biso toyebi te. Nyonso wana eza ko faire partie ya malédiction. Lem sana ba démon na ye, azana ba satana na ye. Ekangi yo te, ekangi yo loko kota na likambo yebi te. Oza komona ndeko mwasi aza koleka na bo célibataire. Mais linga ete yo lingi kaka Facebook. Facebook ango poza na ba recherche te. Nem so lingi sirène. Tokoloba bosolo ekosikola biso. Bolanda biso na lisolo ya Congo, bo s'abonner, bo liker. Tokoloba place ba malédiction ya bana poto mingi eutaka oyo bakanisaka bazana bandoki. Pona lelo na pesi mbote na basali nyonso ya Nzambe oyo ya solo. Na kotanga kombo te na yebi bango. Na pesi mbote na ndeko na ngai évangéliste Fisto Mwenyi Thomas. Na pesi mbote na André Marque oya mosali na Nzambe maminga lola chama. Na pesi mbote na mosali na Nzambe mosusu ye mwasa mabondeli te mama Edwige. Ye mwasa mabondeli. Na pesi mbote na Nicolette Tungu oya papa Bobi. Na pesi mbote na Shala mama na bandeko nyonso pasteur général Aimé Batantu. Na pesi bino bambote bo soutenir lisolo ya Congo, bo s'abonner, tokoloba tokolimbola. Pona lelo tosuki wana bayo